nazali masir choc nazalaki pe na problème oyebi na vanda ki nanu lelo bana ba mabe pona Belleville lelo bato na bakomo ko bola pona Belleville biso to bato oke non babenga biso batamisapi so tali biso batamisapi famille bota mais toujours bala toujours ba chance ba opportunité bien zoya bon yeba mo pe bo batamisapi te ne babenga biso kasidi ba finga biso bongo ozomona batamisapi bazo bala batamisapi bazo me bala bien batamisapi bazo se retrouver na bisika mo ozomona natala nga ba émission na bango te pona bi émission na bango ba ko finga na bango kaka yango natala kana ngai te ata bato ba lobla nga te me ba muto ba ko finga kaka mutu kaka natala kana ngai te pana nga na finga mapena kuna te nga pena nga na ex na mama ne ba pupola nga kuna moyen te ba yokela nga ta mawana lo mo te za ex na mama donc été ya kinga mais nga na yamba bato na banda kuna nga bafana nda kuna nga na Emilia bango ta mokolo moko te de babiloka bongo siko event oui na vente pe bato na nda kuna nga mais na tikala oui ya ba star pe mine na mboka oyo ozomona nga na betele sur musu na télévision na zo problème awa ba na vanda pa mama yepela te na vanda soki 5 mois 6 mois ko bato soki mutu ayepa na yo attention na bige merci nzambe pa pambolinga malgré ta pambolinga za nda kuna nga ite mais lelo pambolinga na za nisika na nga moko on a venu kimia na bana nanga et je crois que makas mais tellement que nazaka na position de faiblesse na hôtel pe que nous nazo belisa nazo ka na réseaux sociaux bazo finga yo oh boy na boy donc pas simi mais quand ta bisika bato na bazo finga nga bisika bazo vendre parce qu'il y a d'autres personnes qui vont na venir moko vous comprendre quand ta la bango bisika bazo vendre ba ko le na télévision to ba le ka ba finga ka bato nazo foutela o za pa na ngai mais nazo foutela mais ça le pango na ngate mais ça le pango onga na ofutela ozomona mais soko zuika le pango onga na ofutela ngai moko batu wana bazo finga ata mususu bango bazata na niveau moko tena nga bisa onga na zo vanda 25 ans de carrière oui donc le 22 février na c'est 25 ans 25 ans oui de carrière OK mais na musala ni surtout yo sali okomi la sécurité va bien à Sima et ça on est et belé à carrière moi si au sali aux ala la sécurité Belleville kandi au la na Sima au sa sécurité benga na utindi karabatu bon dans le baka ngoko ça sécurité ça problème té yo momi au sala que babenga yo koko ya famille bota mais lelo famille botango ya ressources tout le monde a raté anniversaire ya Belleville tous les cas au monanité au monde on a raté da question ba fan botuna akini ya Belleville na sila et même bino na makambo belé na ba querelle et même bino na ba et bon na sila to kana ba problème ma nous zo lo bawan yo na sila na problème oh na problème na bisab o so kana le na TV na fingi na bisab mu douter parce que est-ce que bi biloko ba créer la nga na réseaux sociaux. Mais en tout cas, on a merci. Promotion na bino. Ne sali le longana comme stable boy. Ba insulte na bino, nzamba pambola bino. Sur bo finga kinga tenga ngana za boyita. Mama, if ipa. Love is crazy, love is funny. Ba oyo nanu ba mona loboko na nzambe te yeba ete ngonga na bino ekoki pour vivre yango église ya Ozana eza déjà ouvert na kati ya Paris bato ba blocage ba yaki ba biki bato ba maladie ba yaki ba biki bato ya AVC ba biki bato ba hémorroïde ba biki autiste ba biki bino moko botala ba témoignage. Alléluia bana nzambe ngai na yaki awa na veille passé après à Kosala AVC depuis novembre 2024. Nayaki na Cannes, na tambola na Cannes, mais l'air papa sambeleli ngai na Trikan, kobima awa na simbaki sukante. Et puis des akiwana nazaki na kokai kotelema 2 minutes ezalaka te. Kaka su na tele mon kel fona fanda. Mais ce qu'on a komi kotambola na kotelema ta journée mobimba. Ya ko le réserve pele. Amen. Nzambe azamune makasi. Ngamo konaza témoignage vivant. Amen. Nzambe asalele ko le kalsus. Amen. On t'aime très fort pour la gloire. Alléluia bandeko, na yebo tatola.
nzamba ozana po nzamba sali makama minene na bomo inanga na ndako nanga surtout na mwana nanga mukie na yaki na ba problème donc na yaki na rendez-vous sur rendez-vous. Ok, kende pas orthophoniste, kende pas psychomotricienne, kende pas pédopsychiatre, nazali kozwa ka solution te. Tant on a mona ki témoignage maman Thérèse, na bengi maman Thérèse. Après na benga papa Moïse, nazali kozwa ete me mukomo azaka na aéroport a rappeler ngai pa yeko bandanga ba suivi na téléphone. Si tant ayaki na Bretigny, na memaki bana, ayaki na Saint-Denis, a pa yaki na troisième fois na memaki bana, mamoko mwana malobe fungwami et fungwami akomi bilingue. Azala ba même lingala na français mais lingala nde muteleki. Au moins la 4 au Sengo, Digno Salanga Semoul. Donc, na kumisi Nzambe. Parce que, bah, suivi, nous avons un pédo, machin, un pédo psychologue, un pédo, et ça coûte trop cher. Et puis, il fallait qu'il y ait un suivre, il fallait qu'il poser diagnostic. Si quoi, bah, comment ça, on a pic-pong. Si on a pas un psychiatre, on a dit que, bah, on a poser diagnostic sur moi, bah, finalement, c'est quoi le problème? Au moins, non, qu'il n'y ait pas un psychomotricienne. Bah, comment tinda tinanga, bah, bah, so kokasute, bah, bisu li kamba sala te. Po, oh, bah, bah, sala, et ça sou yangote, donc, bah, so moi, sunde, bah, poser diagnostic et asouté. Il fallait qu'il va poser diagnostic na bango ya autisme mais sikoyo tellement que moi na a commis conscient a komo yeba makamu nyonso po na zeki même kobanga na bi même l'école ba yipsenga déjà bi soki ana azongeli biso na couche to zoité donc moi na commis propre donc incroyable donc makamu nyonso et ça accéléré na niveau moko gamba la directive ya église kati na Paris ya Ozana contacter maman Thérèse matondo boya ebele bosambela katango ebele bobika kate ngonga na bino ekoki bobika église ya Ozana ezali terminus esika mwana na mwana moto na moto abikaka chaque dimanche après culte tozali na ba délivrance tolandelaka moto na moto moko na moko na ba suivi boya ebele église eza ouvert na kati ya Paris tozozela bino na moto. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre émission, la seule émission qui vous donne l'actualité, les news, c'est ça, tout il va avec Hugo, Ipan, tous les infos. Là, avec la série continue toujours dans votre chaîne, c'est la promo des 50. Voilà, nous sommes déjà avec 7e bagarre, tout bas dit, Oyo Azali Moko, il y a triste. Il y a Mbogana Bisso, donc tous les awa Togo Solo là par rapport à l'hiver na bango tu vas faire nini de se passer aussi pourquoi tant moulai oyo atiki à mon ani penza les sous-souté na hiver oyo batubeli bazela qui et puis batubeli batuna raye mingi et puis confusion les aliments makasi merci na bande connu surtout na Ivan là je dis un grand merci à mauvais à 4 na Paris et bambo tebeli encore na mauvais Thierry capitaine depuis le Canada monter ma maman Gina capitaine na bossanité ma maman que j'aime bien maman minze ba monter ma tous peuple l'embêter le moment de Kelemba et bah mes condoléances encore na maman na biso Billy Vomoka fondation ou à Bungisi Bongo cancer naé na Kinshasa ça fait très mal en tout cas yaya sois forte. C'est ainsi va la vie, donc nous sommes des pèlerins si c'est terre tout le banini. Zambe asali, aji oyaye, biso ba yituti kalito bongama pour que lobby to kendape na kimia ayamba biso na moboto nyonso. Et merci na qui c'était mon futur na bosante pour du bon na kata Canada. Voilà, to pesi mbote et pas il y a 7e baga. Puis refongola biso. Tout bad, il y a pas Mireille. Oui. Vraiment. Ah, Mikole Bele, le silence à moi, nini. Hein? Et à mon silence, ça l'a rappelé bien. Pour nous réfléchir, malam. Donc, so moni ma bemo ko ya bel kamwa ma bezo ya il faut ozo na musima. Yamba le baka reculer pour mieux sauter. Donc silence wana donc on a vanda kina no penza pour na réfléchir makambo mususu quoi donc voilà. OK. Mais à mon santé ça va hein? Oui, nzamba zo batela ça va. Cœur, amen. Tranquillité, amen. Tout ça. Beauté zongi les sous. Amen. Voilà. Depuis que perda qui gagne Sernayo, à un moment donné on me pèse car na makambo nyonso. En fait zakini ba pekisaki. Tu yo mo baki na mona musika pour que lobby neba ko bongisa pour akenda ki azaki musakoli azaki musali na nzambe et reprocher yo likamu moko na kati ya mort na ye bien
Merci beaucoup Yves Pan pour la parole. Liwa ya grande sœur, j'espère tant abandaki maladie. Et Zara grande sœur, tes grand frère tant à Koufaki, j'espère que tu as dans l'hôpital. Oui, à Londres Koufaki, et à son âme il y a Poli qui fois les champions. Tant à Koufé donc à Koufé en octobre, donc le 29 octobre. Donc déjà ça une année, talande ba mikolango zo kende mbango. Déjà choc wana na nezo kingana no affecté kingai. Kozala ya oboso la netongo midi pourquoi di kuka boye babenga bino ba sabino kakei na moment wana donc nazala ki na grande sœur maman Esther Touba di la vie paix à son âme nazala ki na hôpital yo baneko ko rendre nga ba visite na bisa ko ke non na moment oyo lokola za mosana nzambe na ya pas moyen na sala sa ba makambe belé pour na kokota distraction te donc voilà nazala ki na ye na ndenge te ko bima na hôpital toujours continuer ba traitement. Mais tellement que Nzambe alobaki non, en tout cas, tout ce qui awa. Donc, grand sœur Kotika Biso anniversaire, nous allons le 14 avril. À l'Obinangabi Mireille. On est le 11. Tant que c'est le 11 avril, à l'Obinangabi Mireille. Au Sokoli. Au Komi Maman, aux responsables. Na sepelakanayo po kabolarate. Na sepelakanayo po sangisa. Alors le nom de Kingana Kingabi au nom de Jésus na télémi balamo abando sek. Habitant no ki ma charge zonga awa. Mwana na zala ki ona na mwana na ngai. On sanga bi habité. Nazo ebisa yo bon naza na nganaza. Mais nazo pe toujours sur la tant que yana leki. So le longa na kufi. Yebaka yango oza yaya yumdo tikali mama. Parce que maman sakenda, papa sakenda, yonde mutokotika la maman et papa ya bandeko na yo. Yo mo moni ba yana nyonso o bazaki na sima mokongo na yo bakei. À part ba cousin ba yana nga ba cousin, cousine bazali, mais o etobotami libu moko donc basi bakei. Donc il faut yeba ndenge nini ya ko tamusa vie na yo, pe ko tamusa musala na yo. Même si problème ça te mais yo zali tozana yo awa ngabi yom to protéger nga par nzambe yom to zala nga awati to segi neka wana abi mais na osepela vraiment en tout cas le 14 avril au ça langa anniversaire nga abi na ça lo abi ça langa pena anniversaire uta mususu mon après anniversaire nga na okena nga pe ngabi oh déjà ba non ça langa ba non moko mais lokola vraiment mon soki nazala ki penza mosali na nzambe bien nazali pena kat na bonzambe penza na lingai discernement ce que ezanga kingai nga na comprendre abisa la nga poso sali nga bi comment on va kola boy le 4 le 14 na osai la oti le 14 wana na butu 0h juste na ta chambre na bimi na salon na bando yembela nzembo ya sœur na biso ya Enis mwana liboso ya famille babenga kaye Esther ya baleke bele ya nangayo donc tant on azo mbele nzembo wana je natali na monike azolela na kati siko nzembo ngabi ozolela bopona nini yaya abi Mireille nzembo epesinga esengo makasi no yembeli nga nzembo oyo na bani ko yembele nzembo anniversaire wana na yembeli sili na bisie bon au côté déjà le 14 anniversaire na yo lobby comme ça to ko salela yo gâteau to somelo gâteau to souffler. OK, merci beaucoup. De yo comme na tongo abisinga binanga benga dipine na besoin na monae na bengi dipine ngabi Adèle na maman Esther a besoin na yo abiyaka. Tout ça qui est bien le 14 juin anniversaire ne ko se casa qui ma casa bien ça qui bien. Du coup ba 8h 9h le 14 juin pardon le 14 juin tout ça qui est bien. To comme ba 22h abinanga ba oui ba 22h non. Non ezaki ba 18h. Abi Mira benga nani dipine aya. Nga lobi na benga qui est déjà alobi nanga azoya. Abi benga na baleki na yo benga na bengi osingelaki na bengi bango na bisi bango anniversaire ya maman Esther. Bo yembeli bo sale ba vidéo tout ça na poster yango acha na téléphone na ye. Babi OK ya Mireille toujours ça là. Et sili tant on dit pina ba 20h kuluna po azaki na barumbu kuluna ezako bunda na veni
na yego benga ina bangi nga 10 tikala na station wana ya Kabamba zala wana koto kuluna zo bunda makasi koyana nuti abi asava na zaka wana grand sota ko insister abi azala kaka wana yate ayata te maka kuna tu ba 22h na yego benga nga bikime koti mais loko eza ko mbala liboso dipine banda grand sa kota wana atikala koyana te mbala liboso ka de dipine ya kiwana ezaki le 14 avril nde aiko yara la kisenzela mususu akoti la barre ya bon marché akoti na avenue nde aiko yatanga ye atalingai abinanga mami c'est bana kazaika boy ngabi tozaki na biso na bien na moyi tuzo seka na biso midi kuna poko awa na moni a changer na comprendre été mais tout ça na rendez-vous lobi pe na hôpital docteur abingisa surtout na rendez-vous be docteur abia OK tu vends 23h c'est côté moi na ngate ezaka na Josué faut surveiller oh maman c'était ngasko et comme ce ko bangisa ngai ngabi maman c'est ni kambuni ni boye po no sala nga boye nini boyaya po no sala nga boye o bo manga tout monde yo tikali na yo o sanga bo pona nini habiter faut protéger moi na wana ngabi nzambe mutako batela ilo mo ezati et si to seki na biso peka wana na comment c'est na comment luka ko sekisa mais na moni a o seka susuté de même que tala nga na miso ko tala nga na passe même si dépine na sala ke soupe mo bo soupe wana tisiko na amelia ngote jini pesant tisiko na amelia ngote yo me kana ko bondela ye amela na mjiwa nde dipina meki wana isimbite na bengi petite sœur na ngana matadi charmante et tout badi madame Serge Konde lokola palinga ke mingi ngabi yo benga na nuso wana mama Esther na bengi maleki ngabo benga ye po bisa milata soupe po abina ko mela erezali na mela botika ngana no te ko koma ba 0h azuire chita makasi to la quitté abengi mwana mobile abisie vanda wana natala kai wana ba 0h wana mwana pas la quitté vanda kana kita otala mama na ti tongo etani biso no tout zaka wana tozo balukeleka wana banda check boy ala awasala kabo OK tozo bonela kaka na tongo wana to mona ngabi to sala tongo etana to bengi yango tant to bengi yango ba 3h to moni keno e kumo ya makasi to écoute na ba 0h to bengi babangi côté kuna tout ça 3h 4h nde sikoyo na ko benga na ba 5h yango ndimi et depuis que non na pese itinéraire nde na pese itinéraire yango ko mana ba 6h tant ay ba 6h wana na ebisi petite sanga bon yo rapidité mbangu na hôpital ngai na kemba na ofida na DGD ya pona so billet d'envoi osomona pour chaque mois na kinaka na zoka billet d'envoi pour na rénovation traitement pour renouveler traitement na ye so tant on a ba 5h wana avant na bimisaye abisi bango bima bango no sinanda kuna kacha ya ndako na tikali biso mibale ndi na simbiye pour le na banda ko longola ko changer ke babilamba na ibisenga na zuma ina je pona pangose poto ke l'hôpital na ba 5h wana akaninga na maboko akaninga penda makasi na bando bisenga mama Esther tika na sokola yo tozoki l'hôpital akaninga kaka ako bimisa maluba na monoko abi ko sokola ngate tika ngana kende kaka boy so ngana comprendre que dans sens o lo bagi ke tika ngana kende ngana sabi tika ngana kende kaka boy donc na hôpital OK ko sokola ngate tika ngana kende kaka boy na bilamba na zui elamba robe na ngamo ko boy pona lati sai habite tika ngana kende kaka boy na bilamba o ko changer nga bilamba te mais na comprendre quitter ozo mona comprendre quitter ngabi bona changer pampex habite tika ngai kaka boy na kende boy ngabite te musu pampex na ko fungola pampex na monongo moi masuba ngabite na longola kas pampex na to musu abi mirete tika nga boy habite kana kende boy ngabi OK nazui na bongisi sili nazui parfum na pomper na tie sili pour parfum na zaika na sakit ne ona nazui na pomper sili na bongisi bilamba na bongisi très bien na bengi ako abi na koti mwana na koti mwana na biso kota koti abi mami mutuke ye mama lopanga zalaki wana na ba jeune garçon na ye na ba garçon ya quartier ngaye na kitisi na mutuka to kotisi so tango bazo kitisi na mutuka na ba 6h wana na yoki 4 na ngai ilo mo selinga tia tango na lo banaye achinga ka boy asiminga kaka na lobo ba kitse na kitina yeti na bafongoli bakotisi na yoki makile panzani mama lipanga simbinga mbala moko abiza makasi ngabite mama kufa te tokozonga na ina ndakwa
tina rapidité na ke ngape na changer na sokola même pas tout na changer kabila mala moko na ke nini DGD le temps que na komi kuna obika ko c'est la ba docteur ba ya pona basa ela ngai ba bon obika ba ndenge sala ka fo c'est la ba ko l'hôpital ba ya donc le temps que na ozela na ba bengi ngai et pas ba docteur nde ba ebisinga ke non oza wapi ngabi nazo na DGD awa nazo babi yaka noki ngabi te nazo billet d'enfant babi ko zo eloko te yaka noki ta babi na ko zo eloko te yaka noki na fukami na kati hôpital na biso pesanga makasi ko sala nga boyete infirmière wana zaki wana bi 7e nini ngabi te eloko te loko na zona message moko te don nabi eloko te mais nazo kaka makila zo bimanga na bengi sko mwana pour petite sœur matada tindela ki grande sœur 10 paquets ya Pampex. Est-ce que mwana ni sko kena uzonga na tongo na agence oya bandali na tongo wana to panzana isko bongo. Ngasko na tali bona bani benga sko mwana bozap abi nazaki na taxi wana pine to boki abi na mati moto mais moto pine et to boki lisusu sanos tanga lobi na ngaka subongo sanos mamonga na bisie zwa kimia mata mutuka mata moto mususu oko makuna nda bafuta mbongo ok tango na komi na tali boye ba ko bisanga ka kini na hôpital yebika kisasa na biso bambouteillage tout ça ba bi non grande sœur akufita wana boye aussi na musika ya onto biso kaka na téléphone nazaki ko moya ko sa elo mususu ezaki te to piska nzambe merci nde vraiment en tout cas kotala moto yo po yene muto asaki mama nanga po ya zunga na âge à 14 ans yemta bokolinga yemta bokolinga yemuto vraiment en tout cas sur telle éducation nanga ta mususu na bande comme somo na différent donc sur telle donc yemta bokolinga zunga na âge à 14 ans na matadi abi mama bopesanga mirai na kende na ye mama habité azana muke bona bi mama ngana ketanga kasi buti ngana kena bona ke kanga moko nde na ye kisasa tant na kisasa na yeko tanga na yeko zonga tant na belaka makasi mama zonga singana matadi après na yeko zonga na 2000 tant na zonga na 2000 aya zunga na papa bana na ye na yeko zonga na 2000 na kisasa awa ti lelo tindo ko mape artiste na maboko na comme artiste na maboko na ye ezali facile donc ezali vraiment facilité famille linga kitina za na sala musala na te mais ye abane ko protéger nga kana ba mabe na ngai na malamu na ngai ba mabe no na bane ko sala elle était là pour me protéger ce qui famille lobby ba parents ba lobby ezali kona ka mama bolo ba boyete botika nga moko na yebi nzambe ye moko bingonga na ye ayebi ta na ye donc azala ki toujours wana pona ko protéger nga mais voilà moment bon voilà donc comprendre déjà yango moni garder nga silence o nyonso na otala boye mokili yango kosala mabetina na ngoni kosala mutu mabetina na ngoni donc na comprendre belé donc yango moni na garder silence na ngai na vanda ki vraiment na nous en tout cas na bakina vanda c'est que ngabité na vandi na problème té mais na vanda na donc voilà donc nini vraiment on a tourné qui et reprocher on a nini au PC au mi batami cause à la haine surtout haine rancune ba problème na ba tout faut éviter yango et le qu'on a grande sœur na ba no ta sakanga ngo mingi abiyo musala no wana e bozaka toujours ko na ba télévision ko fingana ko loba na ba insanité ko loba mabe faut ko éviter yango ozo mon un enfant de dire ko na télévision te pas fingaka pour loba mabe cérémoninga surtout tant on a koela ka ba problème awa na zalaki na proposition de faiblesse tant on a zalaki na ndakuté donc tant comme ko fande pas ya moto parce que yé na munga fula donc talaka nde bando bisanga bi na so comprendre tout o ya pa ya na yo vanda pa ya na munga fula ndako za munene bakamusi ze ko vanda mais yo zaka o trajet o ne fait pas bato tiba ko humilier yo donc été ya kinga mais nga na yamba bato na banda kunanga bafana ndako kunanga na humilier bango ta mukolo moko te de ba biloka bongo sko event oui na vente pe bato na ndako kunanga mais na tikala oui et basta pas miner na mboka oyo ozomo ngana betele sur la télévision na zo problème ba na fanda pas maman epela te na fanda sur 5 mois 6 mois a berjanga pa nae parce que na zaka na position de faiblesse ozomo donc pour vous dire que il ko bato que mutu aye pa na yo attention na bige merci nzambe pa pambolinga malgré ta pambolinga za ndako na ngai te mais lelo pambolinga na za nisika na ngamoko
on a venu kimia na bana nangai Ozebe chokaka au pays magambango ni surtout oui et chokaka nga makas mais tellement que nazaka na position de faiblesse na otala pe kino nazo belisa nazo kaka na réseaux sociaux bazo finga yo oh boy na boy donc pas simi mais kota bisika bato wana bazo finga nga bisika bazo vendre parce qu'il y a d'autres personnes qui vont avoir venir moko vous comprenez kota la bango bisika bazo vendre ba ko le na télévision to ba le ba finga ka bato yango bato bakomaka basaka ba commentaire bosala pe bolanda ba vie privée na biso pe na ndenga privé possible ko bolanda ba vie privée na biso pe na ndenga privé bo comprendre bo bigi mais mutu ba finga répondre na nini mutu bazo finga na cause nini mais tellement que nous sommes les enfants de Dieu nous sommes pas là pour nous juger bato mais yo mutu za na ka ovani ka polo ba mabe muninga tala kutu zo fada bisika boye esika boye tala kutu bona boye te po isa mutu na mito na ebité nzamba za na balolenge belé sur abike non abalu sur le ko pas comme sur longo boye so za na présence te donc yo mo omona ka ke non nzamba sundoli nganzo na sundoli te mais ce qu'on fait c'est nini et oui ça y est bobé banana ndeko mama wana totanga kombote te beba na kité basuko babengana ki otaki te et tombaki ngai grande sœur abeli na ke hôpital na comment traiter grande sœur nanga c'était comme ça OK oui c'était comme ça grande sœur nanga beli na ki na zalaki wana ton grande sœur abeli yeba bande ko hôpital biso na hôpital na ke wana le fond na sur place parce que grande sœur amane ko tambolate nerf sciatique et bêta qui est déjà paralysé cancer ozomona moi malade belé kotaki na nzoto azo télématé azo tambolaté donc nazala qui présente wana malgré tout na hôpital bando sala nyonso ko sokola mais naza wana po nganga bando chaque RT a rolongola ki pamper ça pam sakaye non alors nazala qui présente pour na ko motiver kaye ko sekisaka ko betele masolo ko donc ko zala na ye quoi parce que je suis sa sœur malgré tout na landa ici matin na musika na mais nazala qui parmi baleki oyo au penza voilà mais la question est abouée et pas y puis yo zalaki libé bango yaki ya nini en fait ezaka ndoko kindaki ko assister maman Esther na hôpital nde ba bon to bengani ye to ba bengana ki openza na mabe moko le kati yango nazo répimaki na ba réseaux sociaux ba bengani ye yango nazo lo basiko bona boté nous sommes là pour na ko beta masolo o eza yango ti yo bosani biso to créer ka ba to créer ka masolo to vandi to créer li solo to créer li solo nazo futela ti o za pa na ngai mais nazo futela mais za lupango na ngate mais za lupango onga na futela ozo mona mais soko zuika lupango onga na futela ngai moko batu wana bazo finga ata mususu bango bazata na niveau moko tena nga bisa onga na zo vanda ça c'est vrai ozo comprendre pour te dire que to tika mamba ofinga ka batu na ba réseaux sociaux ce n'est pas bien aussi longtemps ta mususu yo oza na sika moko boye kuto zo lala ngata mususu mutu wana ta musaba ke non 7e monga fula musika yo oza mutu abatu ya ko fana no pe epa na ngai OK ozo comprendre yo ko fana no pe menna ya ko fana no epa na ngai oui j'ai accepté mon que une bonne femme ça peut bien ozo comprendre ça n'est pas un problème té to vandi 3 mois 4 mois 5 mois 4 mois ba 4 mois oui et ko sala ke grande sœur abeli na qui et pas grande sœur qu'on traité grande sœur et ça li que grande sœur tant abimi hôpital na mizolinda kumbala moko na barumbu na zo ki côté wana po na zo ki bo marché donc kanga bit na chela pour na nini to za na facilité ya kokindaka hôpital ezaka pembeni wana na ville uzomona to zo ki pona to za la pembeni uzomona ba embouteillage na biso mboka siko lokola naza mutafuna na travers na funa tant akufi to zaki pa mama awa na nyoki et pas na biso na yolono tant matanga esili bon na le bike non nazonga siko et pas na ngai OK ndi na vandi na bandi ko lukanda kuna kimia nyonso na yeko zo sika na nga onka na zo vanda na vanda na ba collègue belé na veni na ngai to pesa na mbote to sola mais pourquoi le kana télévision ofinga mo ba bloko na skonde touchanga et touchaka nga makasi et sala ngai passe mingi fort voilà et BLP les loba mituna a tant de questions tout bas di Mireille combien d'années tout bas carrière na yo au sein déjà néanmoins combien d'années depuis bandi musala 25 ans 25 ans de carrière oui donc le 22 février na pour 25 ans 25 ans oui de carrière OK mais na musala ni surtout au sali au komi
La sécurité pas belle. La ciment. Et ça, on est en train de belé la carrière, moi, si au Sali, aux ala, la sécurité est belle, vu Kandi, où l'on a gagné la ciment, où ça la sécurité, ou bien la routine du Karabat. Bon, dans le bac, on a ça, la sécurité, c'est un problème. Tout le monde a pas de grande dame. Ba konzamboka bana basi baza ba rapprocher na bango et donc on a répondre bango eza mabete eza musala misanga ité c'est ma petite sœur au bak baebi dipine mais tellement que nous les africains biso artistes biso batanko parce que bayebi na bango ke wana eza dip pour batanga que non eza leki na été ba kotanga nga ité pour baza conscient bayebi que wana eza 7e té wana eza leki na ye mais té le ko la beka to kokana balobi peka été ezaka ye so batali bien c'est nani dipine aza trop costaud dipine aza mbinga makasi ko lekanga ye vraiment aza vraiment mbinga ngapa na vraiment natala ke bo dipine aza mbinga aza munene parce que ngai na aza taille moyenne hein donc to zali ndenge mon côté ye aza ne mingi kutu muta ba plante nga aza na mingi boy ma boko plante kutu kotaka donc difficilement OK ozomo alors so otali même elobeli so botali elobeli na ye na télévision botali elobeli na bomona ke il y a une différence entre nga na ye alors batu musu balobi en ka po baloba na bango kaka c'est elle mutaza muta sécurité ya belle vie kozala pe muta sécurité za mabeti ozomona parce que c'est sa sœur soki mutu aponi mutu o aza pemene parce que ça a confiance en mutu wana parce que ayebi mutu wana po to comment éviter ba makambo mikolo to comment éviter ovani na mutu mais mutu na zo azo lia aussi sans trahir yo ozomona mais on va confier ce que ma biso passe mini on se confie pas nani pas dans les mauvais sens musala na ya mwana zo sala donc voilà quoi donc voilà donc les alarango Mireille Toubadi 7e bagarre eza Adèle Toubadi ce que c'est que ça rata balbaki non azale ka 7e bagarre ce que c'est que ça nga makasi na oh azale ki na ngate sko azale ki ya nani bon azapele ki na bango parce que baza ba ya na ye bamoni ndenge azokola na misu na bango ndenge azokota donc baya na théâtre bayebi donc c'est normal batu mususu mona ba invita kae bamoni pour hier ça trop bas nga za na trop bas te yebi au mona 7e na lela fort bien comment pas betanga li solo mami kutu mutu mo ba pesinga numéro de téléphone yo zuama abia fanatique no nga na ibinanga mais asomenga masanga na meli asomenga to staffa qui bien après singa numéro de téléphone ya ngwana mais tant mutu to bona so labo amona isolé échanger OK au moins oh mais si quoi les gens to fa na mutu boye amona ngana meli masanga te ya meli masanga amona ngana osanga ba kumususu mona oh mais je me mets là qui bien intel mais n'engani ni lelo meli boy na boy abi anga bité bon joana mela kaka pona mela kaka mona longola yango bongo o mona dam sumba la sima soto message na biso mbala sima na biso tala mutu oza ki les joana zaki nga moko nganga apesa ki nga numéro voilà en tout cas ça c'est bien alors tout moni ba day vraiment mobile et outil ko landana awa récemment ba ndekopé ya artiste no ba tikibiso ba maman ya artiste ba tikibiso plus loin bébé réal on a équipé moko ya artiste comédienne atika kibiso et bimisi makambe belé na toile mais to kindana na ba assistance ya bandeko na yo ndeko sali yango penate ndeko na yo lobaka ya makila pangi na yo ndeko na yo buibu ya kufeli leki c'était bagarre monanité leki na yo mosanta kufeli mama o monanité Gladys Aïda Koufeli au monanité qui encore bandeko pena mo ebele ba Koufeli bandeko na bango monanité zaka vengeance si tango bino boyambaka bango na bateli yo Koufeli non c'est pas ça vengeance par rapport à quoi est-ce que bango botunaka bango ke na matanga 7e yo monana kité pona nini eza na vengeance te botunaka bango pe mituna na ngai na lingaka pe na yeba ya tutuna rapeti te pour tona limite non je ne pense pas je ne pense pas beaucoup n'a raté aussi beaucoup n'a rappelé que non na matanga 7e bagarre fait la ki ya o binos to yebaki ozomon ya o pas prophétiser pour na batunyo presque ozomon ndo bozalaka na ya ngo pe bien est-ce que bozala ki bablo mususu pe avant babi hein donc on est mabete boui mes sincères condoléances sa sœur na linga ke mingi pa linga mingi donc
nazala qui surprise pour dipina belaki ate ko bela coïncidence qui tant ba nani Bianca na hôpital dipine pe a ko sala ba malaise ba kisa ba nomela nzoko ne ba dose zaki ya koleka siko et ça oui donc les cas qui dose les cas qui donc et boira qui est donc on a sala qui na hôpital wana na kapela donc yango mona zala ki kokota lokola bébé réel pasaki na kapela yango na banda kokota na koti pas dipine na koti pas bébé oh voilà na même hôpital te place au basala une opération OK so te bébé réel azaki wana au biso place au centre hospitalier Osias et Longwa wana et comme na banda lungo parce que hôpital moko et hôpital ya ba bébé réel de koma wana ya grand frère na ye donc voilà bango de ba koma wana bébé réel azalaki wana akitaki wana depuis lundi parce que a umeli abina ngai mami na saki rechit na ndako pendant 2 mois nazaki na ndako na banda obimate donc ndenge rasko bona sali 2 semaines ngalima mais lundi nazokita nini nazokita kapela pona traitement donc na na yaya wana ngapi comme c'était mardi ngabiso ka komi obenga ngai malheureusement téléphone ko t'a décharger na ngana ko sonde tono so ya ba voice ndé mercredi na ki kotala na hôpital tout vandi tout solo singale ko solo yana lik bon na comment on a sima na répondre au nom répondre pour la vagance na donc vagance té pour na mon santu na yeba écouter na tala on a TikTok jour enterrement OK na tala ko on na terre pour te ba ba musu ka tita musu ba cheba ba groupe WhatsApp aux monde Mota mususu na oza informer na makambo na TikTok kutu mutatala ngo tunde mwana na nga mwasi Stéphie à l'école na pese ba mbote bili abina ngo mami maman sante kufeli maman ngabi fait voir na tanga ngo mona chi ngabi depuis mukolo nini isala ki nga pasi en tout cas na lela ki na ye par téléphone vraiment ndenga bandai ko le sala ki nga vraiment passe makasi en tout cas mes sincères condoléances ya Aïda en tout cas na yeba ki tenza mena lola zo kangai na yoki on ndeka ka pa ina yo en tout cas mes sincères condoléances aussi na ndeko na ngai Aïda pona nani ndeko na ngai ma copine chérie Buibui na yebaki ke bibu ya kufela ki do na yebaki ngo brisquette na yebaki ngo déjà retard mais na salela ki nani Lomboto Maman Lomboto na salela ki voice na ebisi Maman Lomboto pesa nga programme matanga ba Buibui pesa nga pe na adresse abina nga OK bon sur le local la programme pesa ma ki na noté local la pesa ki na réponse te na yebika ke non c'est que programme na ne pesa miti et du coup na ko zongo jour à veiller mortuaire auto vandaki na moni bijou la na ye a ebisi nga ke non nazo ki ne veiller mortuaire ya ba Buibui exactement le même jour ndena zaki surprise nga lebi entreprise na ngai mbote bana na wa hôtel na ndako yimoko ibi awa naza na moi charge moka muke funa landela awa so na déplacer bakoki ko lukanga boye bakutinga te et sala mabe donc comme ça te azali ki na biso akei mais na wa hôtel Buibui vraiment to sola ki mo muke to vana ina basamata mushi tout ça na bande ko mususu na ndenge la reine akei biso to tikali donc voilà des dimanche pardon samedi j'avais jour enterrement donc j'étais obligé ya kozala on sur place parce que au moni logo la biso neto zaki na makambo ya bilamba tout et tout ba makambo sa mike mbia kolandela wana donc yango senga ke nazala mingi wana donc kuna na yebiki wana kufileki tozala voilà bébé réel azaki na nipa na yo bébé réel azaki vraiment petite sœur oyo donc nakolo bandenge ni au parcours na ye trop depuis 2019 donc na salle na 6 ans na bonheur 2019 na yeba mwana na mwasi avec amour avec sincérité na kutana na ye ezalaka tokutana na matanga moko boye kaka tokutana na matanga moko boye kaka eza artiste moko na 2019 wana siko kotala ke petite sœur moko na fanatique tant amonanga niveau ya mbelanga ya nanga moko abano kangana ba photo kitoko la chocolat bassin la ngana mitu na pe na tuna kana nani na bloka tuzala monde on sait que asa pe comme collègue na ngata ata na ko tuna na ngati asa artiste sala pas V12 ya uso belani ba série na kutu ponga atika masanga na 2000 uso melani ni apesiga ba commander ba masanga oyo ba guna ngana oyo ngana commander ke biya ko futa tinga na futa ngale kino na zawala a intéressé ngai. OK. En tout cas attiraki attention na ngambala mo ngapo. Mono na kutane kaka lelo ba gentillesse belé boye.
Vraiment en tout cas, na bisi maman président Jimmy Massamba, président on a habité petite sœur nanga sala à théâtre tout ça bon. Donc Massamba yeba kana que petite sœur nanga. Ayeba kina nteke non azaka plus petit. En plus to kutana le même jour wana. Ayeba kina nteke ngabi o petite sœur nanga tout ça. Na président melanga whisky tout ça bon. En tout cas ayamba biso bien na matanga to panzana ka butu. Tu as numéro de téléphone, tu as garder ma contact, comme Bima, ce gars a un staff quelque part, il y a quoi. Il y a tout quelque part, il y a tout des maïko, il y a tout des boy, il y a tout ça là, il y a tout des nini orphelinat côté la batu bana biloko, il y a tout ça là bona. Donc azala qui n'a mon karaté, azala qui bien na baya na ya théâtre. Azala qui bien sur le moni baya na théâtre vraiment la vie mon to baya qui belé parce qu'azala qui bien na baya na yi. Azali petite moko abano kota ba ranking na bisoté. On est ba petite musu bazalaka amoni ke kingana o baloba na ta koti ranking wana te elle azala ki naître. OK. Ara ba ta musu c'était bagana bijou na baloba na te. A kota ngote. So azana bijou la kana azana bijou la reine. OK. So azana c'était man ara bete masolo la reine te pa nanga. Ara bete masolo na ngai te kuna donc jamais. Bon bien. Ozomo donc azali ki mwana moko donc na ebité. Na ebité ya va le baka batamala monde bakendaka mabe tozo tikala kakao pour na finga bat na ba réseaux sociaux. Donc voilà le latiki biso abelitan molai bon kobela ba malade monsieur zala au sali Rachid au se rétablir donc bablo mususu donc au moins temps on bela déjà ba cancer tout ça faut docteur tant on bisayo que il faut que tika masanga il faut que tika surtout whisky na ba cancer ça sera déjà très dangereux. Donc tant déjà docteur azo pexo le boy donc il faut que tika mais tant on tika tout monde na yoki na bien na meli nous avons mis détruit sans le savoir donc voilà donc mercredi on a un hôtel na beti ka kufa samedi. OK. Donc il y a pas qui tika kufa samedi donc tant on a mercredi tant asali ngana nouveau ça balanga ke Mireille mami pa banga mami abi mami so moni ngani kino ndi maté akome squelette ngab oh yo pe boni boy ko squelette ani le gars les a déchargé dans tine de le voir sango yo ka tant on a qui ont été singa c'était en tout cas na ça dit bien en hôpital na yo hôtel yo mercredi les mercredi ba teki téléphone musika na yo pareil te ngana za ko sola na ye na za la ki na téléphone za musika ta téléphone za musika te na ngati téléphone musika na moi j'étais là avec elle mon tout non réussi quoi téléphone musika na parce que tu vas ko solo nako kam nako sala ba capture la conversion na union sur touti na le vendredi ou a kufi samedi na ba 2h vendredi au kota samedi union sur ezali ozomo azalaki na téléphone na bapel vidéo ko tout asali vidéo tant asali nga vidéo na kati hôpital asali nga vidéo ti Nathalie na bisenga bo yango ndo bina ko mesquele tout ça do bien so obimi na okaka okoma na bien omona makamni sur le canal. Je parlais avec elle. Na kepe Nathalie yepe to vandi pe to sololi mais ngamota na ko moni fara boye mais tellement que nazaki na kondima na ko banga pe ya maman Esther ndenge sala kinga ta na mona ki na zababi mami lelo sina kufi pe na bolela nga mami lelo ngabi o boni boye ko ngana ko ta bolsa kama ba boye aseki abi mami bobi ngabi bima to ka mela ba makuna na biso di n'importe quoi aseki c'est ngabi bima tout le fois na santé tena kauka wana to leba ba mboke na biso boni zo boye ko tout c'est qui wana ngabi c'est bon na zongi na hôpital kuna sous pas dipiné pour docteur il faut déjà balandela bakis na betele pele sur dipiné ngabi dipiné ba no mela bakis mo bozaki dose unique et zaki les gars qui dose donc tu es pas quitté donc Dieu merci car na memi pas docteur Martin na docteur Martin landela na na docteur bi mais to lingo to perdre mon tout bakisi ya bane ko melenga za ka zola la taso ganga kaka donc ngabi na sukuna kuna pona ko landela dipiné de bimba ba leki na bozo bela bobika na kombo na Yesu Christ ngabi bon ça va ngabi ko la dipiné a obima samedi ne ko bengu na sala ko voice ngabi to obima samedi na dipiné comme ça avant la mise à dipiné na kitana ne pas non hôpital bon na eko ya nde na ba 6h temps nous faisons la connexion na moni ba appel en absence ya mon camarade na Masamba camarade na mobali bo Masamba na moni ba appel en absence na moni trop na moni ba appel belé na mona oh abenga boy na tele ba tout ça oh Masamba benga bo ndenge ni na ko benga bébé réel ta na benga bébé réel na moni ke numéro na elekite za été
naye kosalela voice wana nayebi te kakufi nasaleli voice na ba 6 heures wana ngabi bébé ya jogo ndenge nini olelo olamuki ndenge nini ngabi bon soki nauti na peut-être pas dipine nazolekelo wana nazoya wana des gros bisous nalola ya dega ngabi ndenge dipi nazobima lelo yo lobi dimanche obimi nasiki nanga na telefone nazwi voice natindeli esili na otindi ata ba voice wana soyo konde na so like na esili na utaba pele mamo ya nani kumukota na yambi masamba ngabi masamba limbisa ngabi robenga kinga wana vraiment en tout cas nombo wana vraiment ba 3 4 na la déjà te ya na monga vandi ni azubaka mami ngabi nini na kuma makila na ngandi to panzani ngabi nini bébé réel maman na kati na bébé réel na tele maman na ngina betu na kiti na betu moko na baneko benga bébé réel asali no akufi ngabi Jésus ndena ko benga président Jipe Masamba na 6h30 wana 6h37 ngamu na pesa ke information na benga président Masamba na bi président bébé réel akufi bon ma jeboyoko ngabi oui président bébé réel akufi depuis quand abelaki ngabi oui azaki hospitalisé na bani ko expliquer bi tindela nga ba photo nene na so ba photo na tindi asani ni à partager à la famille théâtrale. Je m'excuse na to kanisa tout ça donc na Facebook donc c'était comme ça. Directement na ko benga ya oza pona bika ya oza wana kuma motema na camarade na intime na ko benga ya oza mona coupa V12 ndena benga ya oza tabana ko lila wana bani ko betele tout solo leki bele nda bisinga bi mami leki no ke ngabi natika likana yo pour kotika ngai te pardon tozala bien to solo wana osinga to solo songa kat esili donc voilà ça c'est bien. Juste après l'enterrement il y a bébé réel tout le monde a tant de choses makambe belé personnel en tout cas Yannick qui opé manakimia la ligne de côté banana il fait très bien bambote belé pa wa puis uzali nzemba batela pesa yo nzela moko ya malamu okine na kimia. Alors après juste enterrement il y a bébé réel makambe bimi ebelé par rapport à la contribution par rapport il y a nous surtout les cas qui n'a pas obséqué qui est sur bébé réel. Cotisation, il y a Bellevue et créer problème. Cotisation, il y a 7e bagarre et créer problème. Cotisation, il y a Fondation Tokanisha et Humanité. Ben, quand il y a une révélation horrible, où il est là, bande de copains, il y a limbo, il y a bébé réel. Relative histoire, il y a la maîtrise pendant. En tout cas, naza pena na maîtrise. Vas-y toi. Pour la likambo ya bébé réel moli moni pe manakimia. Et là on a roloba nazo kana no pasi na Sony. Pour na biso ba artiste et comédien ou comédienne. Tolinko créané ba guerre moko ezanga mutu na makolo. Tolinko sala ba makamo boyika ba mona biso kaka toyebi ko loba biso kaka nde tozo défendre loko moko boye. Soki likambo oboto moni keseleki. Par exemple, nous avons dit que pour le bébé réel, le président Jipe Masamba. Le président Jipe Masamba a dit na kati ya likambo oyo Yves pour le président Jipe Masamba ayeba kite kino efasa la makambo nyos. Na solo lina moko ya groupe V12 wa benginga na kotanga kombote a benginga lobi maman boni. Maman telema ko maman yo pour vandi kaka wana bébé réel kufi samedi dimanche donc kimi ezali abi maman telema ko maman non yo penza yana bébé réel ofandi ka ba maman ko fanda te pardon sala tu obenga ya bibishi bengi bibishi ya bibishi obenga ya bibishi yana bébé réel obenga ye pona ko yeba ndenge ni makambo ezoko avancer ngabi makambo sali ndenge ni na sali yango na bengi bibishi abi nanga ke non pour l'instant en tout cas tozana nukaka boy ngabi bon na benga président Jipe Masamba. Président Jipe Masamba lobi na ngai ekosimba te pona zo kende mwanda na zana activité mo bona osala na mwanda moyen na zala et vous allez tinga bi président ko sala boyete en tout cas sala vraiment pona bébé réel azaki mwana to kanisa ozomo bébé réel azaki na pakosiko ozomo bosiko bébé réel tango akufi ba bengi ba association mususu ba lobi ba yebi yeti ah bon tous la ka réaliste tous ba hypocrite parce que ça on makambo to ko le on a télévision to lo batete balobi kete ba yebi ete ayeba na te
Baptiste mususu pe comme depuis ba ayebana te mais biso ba yana o ne tozaki wana to telema ipona leki na biso parce que to yebaki osomo pour na kolinga ngati ko tanga tanga ba comme parce que prévané ba yaki na veille monctuaire bo monaki ba yana bébé réel pour bango ba yebaki ba yebaki été be ba bazoki ba contretemps ba yaki na bango te ba mususu ba yebaki na bango été mais ba yaki osomo et ko sala ke dimanche na on a pourquoi na bengi président demain ce lundi il faut to banda déjà ba démarche makambu ya matanga parce que fond d'abord été président il faut créer groupe tout ça bon président il faut créer groupe alobi to kotsa kata abina tiope admis au kotsa pe bato ngabi a problème a été président na kotsa ngabi président bi nazo tia yo ngabi longola ngana makambo alinga tsembe ngapo ngaine ngabi longola makambo ngana yeba ngata na rankina na na guerre na nani osomo no mona mutam sta privé ba ngana lobisa na société osomo mais na koti saki batu no surtout oyo ba lobisa ngai te wana na koti saki bango no surtout na groupe ya WhatsApp OK osomo pona zana ba numéro na il faut tout la ngana za ka hypocrite pona zana ba numéro na bango na zu bango no surtout na bige baza ba bébé ba ya bébé réel ba de ko ya bébé réel ba collègue na koti si bango nde le président tie nani poso na nani qui notre frère nani fils nani te fils nani oyo comme nego abalolo atie batie bango wana bango nde balandela bamakambo wana ici so tant to comme so wana président na bingsi président na ndako awa président bezo na ndako abisa na zoya tozane pina musika penate après 4 avenue après président comme passe na zali président aikoya président tanga yetu so na président c'est bébé réel vraiment akufi passe mingi bijou la reine pa yebaki na yete ngam na informant ki tango na bengi ya biseti point ni boye na za musika point ni boye set ngabi leki na biso akei to telema ngada yeba écouter kaza na voyage ozombo ego sala ke na bengi batu nyo surtout ozo baza ba ya bébé réel na bengi ba mama pela batu ba lele ba téléphone na bengi sike na bengi ya to na bengaki na bengi pour batu mususu autant comme ni boye iluki ba problème mususu de mona tanga te mais na bengaki o tenge o sike ba ya bébé réel ndem ndako pesa ngama kasi susu ya hôtel la reine abise twana leki na biso ngana musika nazo kita dans 3 jours yo zakuna telema position studio au salema kuna setting en tout cas kozanga sa te o yebisa ngai o informer ngai ngabi yo senga ngai kamuka ka ba cotisation to kunda bébé réel osolanda ngai ngaku na se président ngabi président na kokina ngapi ko senga so cotisation wana te to kundi ozo comprendre na ko sala nga rappel pas mutu mo to kundi na biso yebiso moko mais non ta la boye comme que c'est un bagage la disini bona bo te logo les bona boto sala nga biso nestu ba ndeko na to lila to kunaye na kimia donc voilà président bilanga yusko usani ngabi président nga na kola tsana nga ka e habita ndenga na ebisi président ko tika likambo te kota likambo oyo pour déjà ba lobi ke ba yebi na bango yeti alors to fana ka boye auta pena to kansa tenga ni makambo te c'était mwana mobala bataboya ki na motema moko ngai na supplier ye Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise. En famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales. Composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que de cuisine, tout équipé. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou.
Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44 plus 44 75 39 90 053 plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts. Ça là, yo moto pe kundaka biso pe kaka sala parce que to kanisa to kanisa biso alors sala parce que azali mwana na yo et du coup ta président bisinga na président bisinga bitin yo faut za charge mususu wana ngabi par exemple le boulot biso to za charge wana te famille mutu faut za charge ngabi na di cercueil biso te charge ko za il faut utana groupe na ye ozomo ngam na zo lo bango nyonso wana ngabi ngam na zo lo bango ngabi groupe na ye ne fait za charge wana président veut nous faire la charge parce que aza papa na ye aza mwana na ya groupe na ko sala na ko basu na président ngabi biso to tikali to ko zona biso bloc a mike abibo sko ya mike ni pe mutu ya izaka kani ngabi te na bisenga na ko kotsa dossier pour na salle ils ont un petit problème na kotsa dossier pas président Kazi parce que c'est mon président na travailler na Congo ini ngazomona ngabi président Kazi ayeba pe bébé réel attend que Kazi fille ozomo donc soki na kotsi dossier pas président et ko le kanango bien ici de solo la bimo yo kasi bongo siko corbillard n'importe quoi bien ok pour ça n'importe corbillard n'importe quoi donc on a vu pour là ça est na corbillard n'importe quoi on a la charge nanga ok ça va tout kati bongo aussi abi comme ça les restes on a to bindé ni to sala ba oyo ba cotation o bande gona théâtre ba repesa to bindé ni to ko sala en plus ça type moi na 19 ans ozomo et sili to solo li na président makamno sili to bengi na benga bibishi yana bébé réel to solo li na nga bisi fagina ya kuna na kingasani kuna mais ba trajet tout ça na pour sa président il nga bi président solo na major que l'artiste moi ta mususu ko le air tardif au moins on va que ne kuna petro ko na kati kuna ezate ozala moi passe moke to chata pas major place on attend pendant une semaine président bi ça va pour maintenant donc il soit na major ndeta ngaki asoli bisa na ko motala tala yo tant le solo na major ndesiko ABC major ABC ta papa ba tout pas boy la rane biso makambute abi OK problème ezate boya ndeto comment ko kuta na wana pas major chaque jour na ba ya na bébé réel donc na famille na ye donc comment ko kuta na wana et ko sala mercredi bébé réel ça le quoi 5e jour na ya kufi pour faire depuis samedi non mercredi na monique na zozo a suite mon côté pour na groupe V12 ngai mirei nde na sengi na ABC na sengi bibish na ABC bibish oza numéro V12 wana abini na zona ngote ngana ABC boy ngabi tala na répertoire bébé réel parce que président na ya oza numéro na été ngabi tala na répertoire bébé réel au mona ba komi kombo wana V12 OK otindela ngabi OK c'est là pas et le gars après ba 20 minutes ay otindela ngai numéro na ko soit numéro na bengi V12 ayambité après na komeli bonjour président izanga c'était mbaga nde toni ko sola nai c'est tiboni tout ça bokale vraiment na présenter ba condoléances na tout ça na sololi na président au seigneur to sola na président wana muto ayeba ki monter conseil etalaki biso mi balé to pesa ni ba idée biso mi balé ozomona na sepela ki na intelligence na ye au moment où Marabiso artiste V12 za musika to tika ko influencer mutu na mutu baza na guerre te batala baza na guerre te to comme ça ba guerre moko boye et ça qui to côté parce que on gagner le côté et là au mon côté o ça la yo bénéficier nango ezate to solo lina V12 kimia nyonso sili alobi OK 7e nga lokola na za musika mutu oyo azo ko représenter ngai kuna na Kinshasa eza Belcanto mais aza na Kinte aza na Matadi nga bien OK abi nazo tindelo numéro na ye atindeli nga numéro Belcanto directement j'ai appelé Belcanto na zuité na tikeli message ay Belcanto ay ko benga nga déjà na zaki na musala tant à benga na ebisi na musala so na silisi nazo rappeler et après to sololi alabi naza na Matadi tout ça bon le temps que Belcanto na Matadi faut to arrêter na ba démarche ya matanga tout c'est la type Belcanto azo ya na Kinshasa soyons sérieux c'est notre frère soyons sérieux soyons réalistes yango de Masamba il faut que les mananu famille il faut que les mananu ozomona
Papa kutu ma famille mo ko senga biso merci. En tout cas mes sincères condoléances na papa na biso moiso depuis quelque part to kotanga isika te vraiment en tout cas courage ka papa que yubi ke oza sur choc ou tu perdre moi na noya munene vraiment en tout cas famille moiso nyonso vraiment ba bibiche ba liya na bébé réel nyonso tout na maman vraiment en tout cas ba courage na bino. Ozomo et ko sala ke tant on a zelié les samedi a comme vendredi. Tant a comme vendredi il y a vendredi, tant comme vendredi, samedi, tu écoutes n'est pas major bisadid. Tu sais qu'on a parti c'est monsieur, tu sais qu'on a moins belé, tout ça. Tu vendi, tu bête ma solo. Écoute ma famille, écoute ma écoute son grand frère, écoute son bar, n'est pas major encore à Isabat. Le temps où tu te vendais un coup tu te mets là, bon bazo mets là, tout ça. Na c'est ce qui c'est que tu pas les grands frères na assez qui habitent. Il est mon repère. Azalé kabo abandonne barabi so artiste to lela kabo moko popembeni monini tout ça bonabo na sekinga oyebi yango chance que tu oyebi to solo li na famille osinga to solo la lokola baza musika babi bon maman to zongi ya to zongi pona trajet voilà problème ezate besoin mala bazongi ngana ko longwana ba 1 heure moins président pas masala pas kei to vanda ki bien biso no na bel canto to solo li très bien aux monde moi voilà bon et où tu vois et si ko yoka est-ce que li solo to solo li trop bien na solo pe na bel canto na c'est bel canto to solo ki boye bona présent na ko ba na télévision té parce que ils ont une cuisine interne to ko bisango li banda té aux monde il faut tout ça la boye OK baga parce que bel canto to bané le luté kala OK c'est bon et le qu'on a mon ma bé pour les années oh il y a les qui na télévision fallait pas les canaux na télévision. Si vraiment le bail que ngana président Massamba tous un problème té alingaka du président Massamba parce que déjà na ba voyage bazala ranaï quand quelqu'un dit déjà que non n'est na vanda abikutu lobikutu to vanda kina eto lena eto melina mais tu as passé à la télé pour na ko insulter mutu pour na ko injurier mutu pour na ko baba sanité pour na mutu wana oza capable de faire ça la mutu wana mabe non mais côté ya mon clarté non attends quand mon clarté au moment où on m'a biso ke balaka ki bis eza liba yo ka papa na nazo ke ne malele papa na ngai papa zela biso on masamba ni faka bimisa bon biso en sérieux zela papa non zela kasité bon contribution on mona ki ba liste ka faut ta la liste eza likama ko ta la liste OK liste ne pas oyeba ke bande ko nga artiste comédien musu ndambu bachaki ozomona tokokaka ta liste tout ça la série tokokaka ta liste tokokaka ta 10 personnes pourquoi babi gauche peut si droite et batté mais ba contribution ba ninga ni soto exposé non là c'est ma petite sœur na leba mbongo na leba wana est-ce que kokidi na monta ngo na tiona te tout ça la batu et ça na ngona tina mo te wala ba na réseaux sociaux que non ngana pesa ki autant te na ko sala ngo ano 15 jours na ko tolo ba na télévision. OK vas-y bon qui wapi bon équipe pas été président JP Massamba quand on a fini na ko benga président wana kutu na beto solo ya nini ya salle to comme la problème à salle président Massamba comme tungisa bi 7e solo na kaziko so na président kazi pona salle ngabi bazana na maman ensemble mikolo bazana no boy na en tout cas ils ont vraiment difficile pour na sola mais so na monika temps comme libre na sola na ndé na mona temps comme libre na solo li na président même si président bi oh liwa mes sincères condoléances na bi merci président obenga pona nini lokola to zoki saleté na bi non président tout ça na besoin il y a salle abi OK au milieu zawanati ozolana lelo ba besoin de la télévision ozolaka non président quasi merci mine mais ako bateke no ako sala nga merci de bien le côté mais c'est à travers cette bagarre parce que c'est mon président je travaille là-bas au Congo Uni naza président de la Ligue des femmes à Funa na Congo Uni OK ce qui président le dit que oui c'est là et ça là et mutu mususu te anga OK ozomona mais nako lakisa na télévision te ozomona nako lakisa na télévision te pour ko betane ko ta 7 minutes fois 4 ya manaite manete ya yambate ko ngana ko yambate na bi président nanga wa be maître plein vous comprenez surtout mama buso ba bêtise pour yamba na été OK mais siko tant le président Salibongo abi mais benga mama ni le gars ali ya social ya pour na social mama ni président nani mama ni kasiteri ko ya na président
na benga maman ni bike bon c'est tout ça yo ta discuter tant que ngam na bengi adom c'est uti likolo maman biset prend mes até kasité bo kita kasité yo to bino de la salle mais ma famille ba ke na ba no ta la salle na bina benga ce président JP Massamba parce que azaya yem dans liboso na biso na bengi président benga bibiche bon no ta la salle ya ni to kutana kuna menga na zana no awa na musala donc dès que je finis dans la région de Binoana président bien aux en retard basi bazui salle ya na asanef ba futi $1,500 kuna ngabi pressé boye pona nini ngabi ana le ba ki bazela pressé bo pona nini vraiment bon mona ko sunga bango na ba makambo mususu j'appelais parce que ngana bibi to bano sur la téléphone ya bébé réel na bingi ma sœur vraiment aza toujours na choc à l'équinaï donc au talaye du jour au jour bozo fana na bibiche elle pleure chaque jour donc dans autres PC car ma casse car ça nango toujours donc nzambe yemo ko ayebi elle pleure tous les jours donc on n'a pas le choix donc choc ezo ka batunu donc voilà quoi mbongo yako zonga mbongo yako zonga na pesi likanisi ngaga na pesi likanisi wana na ebisi bango président sunga bibiche aza ye moko azotambola tambola sunga ye bokende abi taka na pesi ka président bi est-ce que bibiche na ndenge mtazani mtakimia bongo foma kono ko senga mbongo ko ba ngosele mbongo ngali kasi président accompagner ye ba isa bango ke abtolo banini kuna ndena pesi bango dinga président lo baka ke non matanga zokende ba Congo bazong sa mbongo ici bazong sa même na biki ba okata mo mukeli kulo effectivement basali peka bongo ba ki pe lundi pour ça samedi lundi bakei pe basali pe ka bongo esili ba pesi biso sali bake batali avant que ba nous ambongo nano quand le même jour on a essayé bango na le samedi on a essayé vendredi on va samedi bake pe batali sali esili ba bien c'est bien merci beaucoup esili nga OK batali sali ngabi bino moko ne boko décorer tout ça ngabi bon basi ba pesi sali carburant batali susu donc biso moko ils ont ba carburant etali est concerné biso moko donc voilà ici biso pesi biso kaka sali esili na ndenge na comme ko yoka ke oh non ba pesa ki boy la reine pas pesa ki mbongo ti Gabriel pe a pesa ki mbongo ti est-ce que aleki na te va lobelian hein mutu ni surtout aleli leki naye mutu ni surtout aleli leki na point na ye vous comprenez biso ka ni pas aleli leki na point na ye kinga ni pas les songolo par là-bas leki aleli leki na point na ye hein Nicole Bakata pa ya aleli leki na point na ye Karine Pala pa oui na bosa ni kutu il pas y a l'élite na quoi naïe. Quand on a eu un combo, il y avait une élite qui venait à Karine Pala. Aux hommes. Mutu aller na quoi na ba choc na ye. Mutu azana ba moment où il y a bien où il y a passé qui na ngona bébé réel. Il est le bakati ka ngaka 7e bagam na passé na ba bon moment té. Tant que Thérèse té y pas ya qui. Na zolo ba ke batu news tu ba ya bébé réel. Ka fona on tanga ba kuma batu news surtout. C'est la moni tu liste yo banuta. Té na liste mutu a té na zolo banda ngana zolo bande. Thérèse pas ça qui. Ngana zo tanga ba kuma ba ya na bébé réalité. Na zolo bande kaka. Ngana za wana te pona ngali ni ba rankino na ba guerre wana na lingi yango te pardon. Bande ko ba retenir nini na matanga ba retenir que ombongo nini masamba lié masamba aller le moko te azana mutu oya ko samba te parce que il parlait avec la famille. Le retient compte la fondation. Qui vous a dit cela? Tant tout cas c'était zéro na outil de liste na sala na chance na sala en capture na outil de liste comme ça otia fondation quand sali nini cas c'était au moment na yo moko poki ngana loba so kana loba be gate à côté li so kana na ko sala intervention parce que atata maza ba ke masamba na batunaye batunaye c'est moi non parce qu'il était avec moi. Pour quand il y a photo, la photo n'a pas. Parce que c'était pour la Nathalie. Mais oui, parce que nous quand on a photo. Non, tout a mis sa photo là. Donc, à quand on a dit que pour quand on a bombardé la photo. Ok. Aux hommes. Si qu'on a zongi muke pour na Belvi Kandi. Belvi batu ayeba ki bébé réel akufa ki mais ayeba ki programme matangati. Ok. Tant ayoki sangwaliwa, ayebi ki ba ko annoncer. Bah quoi annoncer tout ça bon d'abord bah ça le programme tout ça ayako surtout ka kutu tango ngai ne mutu na bengi ngamba benga ki na bisie mama boni ya moni no nga ya ni nango
ngabi yoka na zobi ngona magamna nu ya matanga nanu nani sokufi ngabi na ngosuma mama poko no de jesi ngabi yoka alingi na mamba poko fakate abi na lina ngabi poko fakate na lina ngate ngabi te muto akufi eza bébé réel na ngabi ko déjà mwana wana vraiment mo sa pesinga pasi mingi bébé réel na biso na resne sus na kanda kanda abetelinga lisolo osoma mutna mutu en face na ye biro voilà osoma mutna mutu azana ba souvenir na bébé réel na ye abi bébé réel so katika na ngam na bureau akoya kuna kwa tumbola ngai la patronne bona ya na qui passe vraiment et bi mam programme bo sande ni ngabi programme to sande ni vie mon chose lelo on se comprendre asutuki le même vendredi wana nga na vebse ndege non veille mon cœur eza lelo nga na yeba ikake no ba benga kiye ba yebisiye ta mususu ba kote ne to kotaka ba dossier ba kotaka ba dossier abi siko seka makamno so bo sai na bino osomon mwana mwasa watiko na mintu wana siko sa suni pour déjà de ça li tango to bida ke veille mon cœur eza lelo to ko suna eloko ni siko na oyo azala kina yango aye na butu lokola ngane muna bengaki aoluka nani apesi enveloppe na ye mwana mwasi ya bato combien pourquoi bato bazolinga bayeba combien parce que bakomaki yango na groupe bato wana te bato wana batanga na groupe bapesa parce que bakomaki yango na groupe pourquoi balingi bayeba kaka ke Bellevue apesaki autant Bellevue yango sikoyo aza na mbongo osala makambo mosusu te kaka fois apesa kaka mbongo ebele déjà matanga déjà et c'est silaki voilà matanga déjà basi bakundi parce que mona mosa bata osala susu nini pardon matanga programme tant mutu déjà tant tozo benga mutu na moment oyo ya veille mortuaire donc c'est que bosi bosala déjà nyonso alors yango mona mosa batu tango ayaki wazalaki nango apesa bité ta moso contribuer na mai na monini tout ça songolo pakala asi mwana mosa tobosani ke no azape na mwana osomona siko biso siko pona bike biso artiste total la leçon moko ba cotisation te pour to fana tout mais ma sampo na ba poche na biso moko est-ce que vraiment groupe OCA et vendre la kim et ba boko c'est la mbongo wana pour na ngo masang ça n'a pas de sens osomona ba pesa mbongo pa mwana ba pesa mbongo pa mwana famille ezalaki wana kaka le même jour ngana azalaki te ma président ma sampo ngana azalaki na mbongo wana te président ma a informé ngaka kabina ngaset bambo on tout okangisi o etikala kindambo etikala ki to pesi moment na paye pas mais la maman et ta musu ba camarade ba kolanda ta musu ni tout sanga président au sali bien donc un peu c'est tout donc les camarades na wana te ko vanda boto na osala ba émission belé que te mon on fait bima mon on pourquoi ko sali ba réputation tant toujours ba que ngana montant dans un problème mo te mais autour ba ba série na télévision qui to côté. Mais c'est normal que nous avons un groupe naïe. C'est normal il faut que nous aller devant ma campagne surtout. Au sommet, baboïté. Alors, si vous avez vraiment même esprit, nous n'avons qui ferait un son dans baquet. Non, bango batia mutuna bango. Mon opéra batia mutuna bango. Non, les deux personnes en boîte qu'on a basé artiste et comédien. Maintenant, nous sommes en blog à la télévision. Au sommet, na. Bah, nous sommes quand ça dit, on va mettre à 12. Nous on a biso bateau code 16. Nous on met on est en ma casse. Voilà. Mais na sungio. Ozomona na tepita ndenge bandeko bazotuna bafan pe baotuna ozomona na te na baactivité ya ndeko na yo Bellevue Kandi yo moko mi osala ke babenga yo koko ya famille Bota mais lelo famille Bota ngo ya kasusu tomonaka te anniversaire ya Bellevue tous les cas au monanité au monde on a raté des questions ba fan ba tuna o mi benga koko ya famille Bota ba fan na benga nga batuna nga poana kenda ite parce que yo mo na kasuste o longwa famille Bota ou bien ozaka na famille Bota OK na olonga pona kende wapi je suis toujours là nazawana donc en tout cas naza et ningo lo bateke so na kenda ki na anniversaire ya Bellevue kende ce que likambo eza non likambo eza te donc tout ça bien trop bien là na leki nanga mwasi Bellevue Kandi la patronne la poutine tout ça vraiment bien aza bien anniversaire pe lekaki bien bandeko nanga pas théâtre bazalaki kona balataki bien bazalaki bien donc nous c'est lekaki kitoko pour mesana ko critiquer metala ce qu'on ndenga zalaki elle était belle là
na sepelaki kaka na discours na ye ezalaki vraiment en tout cas au top. Nzamba pambola ye, joyeux anniversaire à toi Belvi Kandi, fille à noir, fille à barosolo là. Na ba ya na ye, fille à barosolo là. Aye barosolo là. Mais fille à la approche à batute à tous à nango mais a opesa. Bandeko bele bazoninga plus pardon hein. Bandeko plus pour que na cérémonie ko bongisa na batu. Yo ko luka moyen ko bongisa pété na bandeko no mususu bo beba ni na ba. Moi ça rapport na mundute. Ah maman na kota na sema bele na mwana ska bakunda été na zaka na problème na mundute. Mais na kama ngaba ba na kuzuki nga za na problème na bango. Moi ça problème na mundute. Yo so mwana na lekina télévision na fingi mutu. Eh idée na ba kombo. Oh so ko tanga na ba kombo ba tono tanga na nga tanga ko mundute. Oui, Rakini ya Belvina Sila et même Mabino na makambo belé na ba querelle et Mabino na ba. Et bon na Sila to kana ba problème ma nous zo lo ba wana. Yo na Sila na problème. Oh. Na na problème na bisab. O so kana le na TV na fingi. Ba tout ba finga ko za kana bango. Bon so kana finga na ngai te so kana problème ni. Mais je suis familioise. Et la mbogela. Na mbogela mutu mbogela te. Na za familioise. OK. Il y a Belvi Kandi. On va jamais trahir le Congo. Jamais trahir le Congo. On a té, azalaka té, té nazali. Oyimo yebi, les pourquoi nazali té même imo kandi pas yebi, wana makometali biso mbale. Ne tant on a vanda qui pendant en tout cas. Nazali master choc. Nazali pe na problème. OK. Oyebi. Na vanda ki nanu. Na sangisa na sala boye moko yebi nyonso mo ba on a télévision zate na zonga na zala stable bon na zonga la activité na ngai sokomi stabilité siko ekoti donc baromonanga penza tout ka baromonanga na ba émission ya Yves na zongi baromonanga soki guerre ekoti na ngombe na koyana pona bongisa na yete pona kota na ba guerre wana parce que to stokoli to zokola to éviter babiloko misusu ba mibali na biso ba tala biso na ba télévision ba mona ba insanité na biso to komisa ba biloko moko bo songolo pakala ezo kitsa biso ba valeur après c'est ça ya wa finge lo bi bêtise ba kangi yo e ko kanga bato ba finga kati bonga na finga banana banana na baleti na suisse na fingi nani ezaka bato ba trop vulgaire azo mona que non télévision za koko na e so tele bato ba finga mi ba na ba gaz te. Parce que quand finga yo kanti parani na ngo leka ki aulinga ke non moi na vanda katala ka chaîne mo be finga ka bato et le baka makamba salité et ko c'est la ka bato makam lelo bana ba mabe pona Belleville lelo bato na ba komo ko bola pona Belleville pour te dire que omoni muto assemble kana bo solo so ka zo bunda bitumba na e so binzambe kota lita kota ka e batebeli ba na te so ko za na ba problème ba nzambe kota likambo na nga nzambe ko kota likambo na 400% yo zela 100% na kota 400%. Okay. So biso da bato ok non babenga biso batamisapi so tali biso batamisapi famille boto mais toujours bala toujours ba chance ba opportunité bien zoya bon et ba mo pe bo batamisapi te ni babenga biso kasiti OK ba finga biso bongo ozomona batamisapi bazo bala batamisapi bazo me bala bien batamisapi bazo se retrouver na bisika mo ozo zambe merci. Tant que vous avez un rakin, vous n'avez pas de belé, hein, chroniqueur, communicateur, moi, qu'on soit na Macambria. Qu'on soit na ezanga raté papa partout. Même écoute, bandeko nanda bozo soit na bozo fingana. Bozo le bana mabe bozo tongana. C'est normal, les gens normal. Libota dit yango zalaka kimia même écoute nzambe écoute mota na ba yekolina. So e bana pa na bino lelo komi na bakuka bango pe moi des arrêts. En tout cas, on a peut-être sans te flatter, nous allons concentrer terre au talab makam na bango parce que na yebi kini so zaka ba insulte. On a sur ma vérité. Oh. Ya on a talaka na ngaiti. En tout cas, na talaka te vraiment sur ma vérité. Na talaka na ba émission na bango te pona bi émission na bango ba ko finga na bango kaka. Ya on a talaka na ngaiti. Ata bato ba robla onga te ba muto ba ko finga kaka mutu kaka on a talaka na ngaiti. Na zo rata wana te. Trop. Surtout là. Yesu Masia. Mama na finga mapenda kunati. Nga bina ngamna zaki ex na mama nemba pupola nga kuna moyen te. Ba yokela ngata mawana lo mo te. Za ex na mama.
Nini susue fungola bisoto yubai. Yes, merci. Vous avez ex na bango. Tu as pardon mbala ngata ndaka yoka makambo pa. Vraiment non. Tulingana ko natala ki amour oyo tozaki nango na matanga ata totopesa na episode bambo de teme. Et ça là il m'a plaisir na mona mutu boy kala na moni net kana so ma vérité tant qu'on aura du plaisir. Tant qu'on est Thérèse. Il na sur bana so de ba. Parce que quand yende mutu. Mais il y avait beaucoup de gens pourquoi les autres camarades comme moi. Parce que belle place wana. Ça va bien. Naso bano attaque un enfant de Dieu na biso bien oyebi ngatenga za rakin na bon ko bongisa rakin ti wa pisuka est-ce que na yebi ça parce que ko kuta na pen lobby ndeko no mo mo appelle chat et bimi pe ah non naza jara ba makambo wana te OK te ja tout comme na ba jara makambo comme makambo susu comme kindoki na réalité car réseaux sociaux et que nos quatre sur machette et tout ça bon abo ah mais non wana ko ba kindoki mo so mutazana ndo ya ko sala nyonso alingi ko sala misala mabe et ko diriger kaka sala bo pour la réalité ngana sala mutu lokote pour to sur na réseaux sociaux alors yo ya ko bundisa no katanga mbeli becha ko non na ko sala ngote même ngana ko bundisa ndeko na ngali jamais pour na réseaux sociaux en aucun jour to ko suka na réseaux sociaux pour bigiza réseaux sociaux ozomo comment binemi solo ti qui faisait que comment binemi solo ti tena bandeko mususu ataka yete bandeko mususu neti nani ba chroniqueuse mususu pe so kutana na yo na njela bosolo te neti ba atokali ba chroniqueuse ya kuna fuma tukana usona mutu te atokuna lobisa mutu te kwa nite te nga saka sambla te na hypocrite te na lobisa mutu te rankini te mais na lobisa mutu te parce que est-ce que yebi ba biloko ba créer la nga na réseaux sociaux. Mais en tout cas, on a merci. Promotion à bino. Ne sali le long ngana comme stable boy. Ba insulte na bino, nzamba pambo la bino. Ce qui vous finga kinga tenga ngana za boyita. Ce qui vous finga kinga itera. En tout cas, nzamba mona bino. Côté na bona tukana bari une fleur. Nzamba mona bino. Maman Marie José Mafuta Mawazo na Belgique na peso mbote belé ma maman chérie, je t'aime beaucoup. Ya Willy Moucheni code mondial ya baleki belé ya boso na ba petit na e na peso mbote belé bisika zali to si voilà mais obike ba te belé bazo linga la bango mosusu na mamba comme kima la bango makambo kozala pour ou contre ba te belé ba linga te ba commeler belé surtout plus ba bazala naître te menga pas ça na naître na naître mais na famille non, regardez, belle chose à Tchara Kiss Neba. Mais je l'aime beaucoup, trop gentillesse naïe, à sa façon d'être, n'est vraiment en tout cas égaré à pemben naïe. Nga lingara muto yo, après ça muto respecte muto, quel que soit. Et l'on a linga kati nende yangwana. Et respect naïe. Tant à moni à peine yo bengi à rappeler yo. Ya. Au moins que muta bengi yo senti que non, a otia on est sikana yo. Nga logo donc ah non. Côté on a mais tout le baboy. Ba film. Qu'est-ce que ça y a répondre? N'est pas cute. T'es sûr ba bengo wana. Tout ça ba mois de novembre mati to ko ta bonne année déjà. Oza. Ok. Merci de revenir souka. Il va ba fan ou ba moni sur le ba mona kala ba moni. Oui, na pesi mbote na papa Joe, mobala mwindu mobala série. Moi na pesa comme na mboka ezate po boluka na ba Facebook na ba Google ezate. Je suis là où Ozali na pesi mbote na papa Yves Bea depuis quelque part. Na pesi mbote na bana na ngani sans oublier Kevin Kadilou, les grands basketeurs du monde, mon fils chéri, ta maman t'aime vraiment beaucoup. Na pesimbote na bandeko na ngai nyonso, na baleki na ngai nyonso, Charlène Toubadi, Charmante Toubadi, Adèle Toubadi, Yolande Toubadi, Dieu merci Toubadi, Cédric Toubadi. La maman binone surtout donc famille Toubadi Mobimba na pesimbote sans oublier bandeko ya ngai na poto, ya Yolande Kanyeba, ma yaya chérie, je t'aime vraiment beaucoup. Ya Diane Yolande Kademba, Diane Kayowa, comme on dit, Balsamutu, Noko Adida Kese, na pesu ambote bele bisu ozali, ya Edo, ya Kaiko, ya Manu,
ya lili bino na pesi mambote belé vraiment en tout cas na lingi bino mingi na bosanité Toto Jamila wana mwasi na ngai motema na ngai mon cœur Jamila to nzambe apambola bino numéro na ngai téléphone c'est toujours plus 243 89 39 72 708 na bosanité boss na ngai boss de boss ya Willy Moucheni code mondial na bosanité mon papa son éminence maître Kazi Teriko Kenda Faustin Mukolo Congo Yitni et wana ne papa 7e bagarre ou azaka na souci ya Congo ou na souci ya peuple ou azaka na souci ya Congo ini nyonso ya avancé c'est mon papa son éminence maître Kazi bambote belé pe na président JP Massamba qui mise à la carte na yo ba artiste comédien nyonso vraiment tout kana lingi bino mingi bambote na bino nyonso bambote na ba président nyonso président Lombe président Masumu président Caleb ba président nyonso président V12 pe na peso bambote belé bisiko zali donc tous les yaya il y a théâtre vraiment je vous aime beaucoup tous les petites sœurs vraiment il y a RDC na lingi bino mingi na katia théâtre donc voilà na bosanité ya oza Jeanne na peso bambote belé Belcanto mon frère je t'aime beaucoup en tout cas merci na pe Ivipan merci na leki na ngai moi na ngai ye kotala monante chaka Congo Pio na ela fort bébé a peso bambote belé donc nzambe azana na biso donc voilà. Seigneur, nous exprimons la joie d'être avec toi. Nous proclamons ton nom avec foi, car tu es le seul digne de recevoir l'honneur et la gloire, l'adoration. Tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et du ciel. Nous nous tournons vers toi. Amen. Nayo totika mokili tobwaki nyonso mpona Yesu baforterese kwei nyonso ekwende na nguya ya kombo Yesu Hosana na netoli kombo na yo Yesu okangola mabota na nguya na yo mobikisi ya Fode Gadara. Ta position, Dieu changera ta situation. On t'est un autre, Seigneur, nous exprimons la joie d'être avec toi. Nous proclamons ton nom avec foi, car tu es le seul digne de recevoir l'honneur et la gloire, l'adoration. Tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et du ciel. Nous nous tournons vers toi. Amen. Pona yo totika mokili tobwaki nyonso mpona Yesu baforterese kwei nyonso ekwende na nguya ya kombo Yesu Hosana na netoli kombo na yo Yesu okangola mabota na nguya na yo mobikisi ya Fode Gadara. Change ta position, Dieu changera ta situation. On t'est un autre na yo kimongongo na Yesu ebeninga na ndimi papa natiki maso ya mokili ememaki ngai na mabongao alandi mwinda ya bomoi nzela solo bomoi Yesu natelemi nakoyemba nafongomi lelo miso bomoi nanga nyonso ekoma litatoli lelo lobi mpe libela nakomi mwana Nzambe motema na ngai nyonso ekomi tempelo ya Molimo Santo. Ndekotelema oganga belela kamba ya Yesu l'amour de
Christ n'a pas de fin pour le salut. Les secours qui ne manquent jamais au temps de la détresse. À lui soit le règne, la puissance